Biso sikoyo domi pesa tama kamonisa boni komi pengo isa keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota tika watango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele mbote na bino baindo mbote na bino baafricain mbote na bino mokili mobimba bomesana solo bongo kolanda biso au travers bamédia en ligne wapi epai de bakopanza sango te mokonzi ya bule kosala solo bongo évangélisation esengeli boyeba ete tozwami omboka ya nkamba lelo na mokolo ya suka mokolo ya kitoko mokolo ya monene oyo biso na bino toyebi ete na sanza ya novembre na kati ya elate molimo centre tokwalaka na bafestivité oyo ezikosangisaka bana na bandanda nzambe bakokutaka omboka ya nkamba kasi spécialement ya mokolo malelo ezali likambo ya monene oyo eningisi mokili likambo ya monene oyo ekomi na oyo esika mpona nini mpona kokanisa puissance ya force ya tata molimo centre na ndenge nini bomonaki na baémission eleki bomonaki na baimage kolenge kani tolakisaki na bino délégation ya tata mokonzi ya molimo bautaki mosika na direction ya monsieur farsabula balabati oyo azali bongo chef d'entreprise ya groupe france ronde bayaki awa na kati ya yelusalemi ya sika na ntina ya bapartenariat ya sika nde lelo oyo na nsima ya kovisite basite na nsima ya kosala songolo mpe pakala lelo oyo na miso ya banganga nzambe nyonso na miso ya bambuta ya lingomba na miso ya fanfare kimbangiste na miso ya bafidele kimbangiste nyonso bazali koprocéde na signature de partenariat entre entreprise wana elongo na eyamba ya tata molimo centre église de jésus-christ sur la terre personne envoyé spécial papa simo kimbangu biso na bino totikala wana po tobénéficie lolenge kani yango ekolekela mayema kosalema na mokolo mwaleo totala likolo ndenge efongami mvula ezali kobeta elingi olakisaki likolo eyambi message oyo bénédiction ezali kobeta mpona likambo yango totikala branché mpona kolanda matondo mingi. Gracias.
Imbangisme oye! Imbangisme oye! Imbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Nikunanga tata ngambi fumu Yesu lekata mwana menda Papa Simo Kimbangu changa nyele Papa Simo Kimbangu changa nyele Papa Simo Kimbangu changa nyele Papa Simo Kimbangu Changani Wanda Bereda Wasoda Wanda Misoda Kaka Ikaka Wali Kaka Wali Kaka Wali Kaka La victoire est certaine Certainement La victoire est certaine Car nous devons au combat de Tata Yamouana Tata Monument Centre Yambo Tobenga, modérateur de la cérémonie, Nabiso, Tozali comité, c'est la communiqué Oyeuti na Lola. Moi, ce que je sais, ici, Biso Nyonso, na limemia Nyonso, Tokoti na Tempelo. Kunande, Tokokende Kozela, Tata Mokonzabile, Oya invité Kibiso. Yenge akozana na liloba akoyebisa biso ndenge toyelaki kasi monso na limenya sika tobengi modérateur ya cérémonie ya lelo oyo apongisa mikolo na kabine ya tata mokonzi abule akokoleka liboso. Après un séjour agréable, hautement spirituel en temps de la Nouvelle-Jérusalem, de nos hôtes, le moment venu, celui qui est consacré à la signature des contrats de partenariat entre l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu, représenté par son interface socio-économique, la Fondation Papa Simo Kimbangu et les sociétés Building One Africa d'une part et Future Trans Group d'autre part. À cet effet, le programme se présente de la manière suivante. 1. Chant d'ensemble, comme il est de coutume dans notre Église, que les dirigeants se préparent déjà. 2. Prière d'ouverture par la révérende Meta Tewa Wa Sikulwa, pasteur responsable de la paroisse de Cape Town en Afrique du Sud. 3. Lecture biblique par le révérend Wumba Mbundo Diango Alphonse, directeur de l'école de formation biblique d'Enkamba. 4. Prière d'ouverture, plutôt prière de notre Père. 5. Chant d'ensemble. Et 6èmement, nous allons procéder à la signature proprement dite du contrat de partenariat, mais qui sera précédé par la lecture de la procuration spéciale de sa divinité Papa Simo Kimbangu Changani, accordée à la directrice générale de la Fondation Papa Simo Kimbangu, en la personne de Madame Tosakemba Kabubako Adolphine, par le directeur du cabinet, révérend Lando Ndombas. Ensuite, la signature proprement dite du contrat, et viendra la lecture des différents contrats, et nous allons terminer par l'animation, par la fanfare kimbanguiste, sous nos applaudissements. À présent, nous invitons les dirigeants pour les chants d'ensemble.
mukimwana nyambe tela nese salukia mbunza nzambi tusadila salukia nzambi mukeleka 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 tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mpimba mbangitwa kunuka tusadila salukia nzambi mukeleka 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 tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mpimba mbangitwa kunuka. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, inside Papa Simon Kimbangu Kiangani. We thank you for this wonderful time you have given to us by fulfilling what was spoken in 1921. That this mountain will receive people from all over the world. As it is written in the book of Revelation, God will come down and will be with his people, with his Papa Simon Kimbangu. Now, our fellow fathers and mothers, the chosen ones for fulfillment of your prophecy in 1921, are about to live this new Jerusalem. Oh God, protect them, even if it is raining, but protect them on the way. Give them wisdom, they fulfill whatever good they have learned in come back in Jerusalem to you, Papa Simon Kimbangu Kiangani, the Holy Spirit. Be the glory in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Kumba tata ya mwana petata mulimo santu. Toko fungula mukanda tutanzambe, toko tanga na luyembu ya bayuda, luyembu ya kama, toko tanga na pisomi san, toko banda besa liboso, tina besa mitano, letile zana kikongo. Na kumba tata mwana petata mulimo santu. Lumsiza zonsono, lusa sola yanga la kwa mfumu, lusa la mfumu mukiese, Luiza baluselwane momboko za yanga lala, luza ya mfumu inzambi, yango tuvanga kabetu kibeniko, mpastoka la bantu bange mameme mani mukamba byana. Luko tamomelo myande mumvutula matondo, ye mutungu twande munsikulu, lutonda bayandi, luziti sankumbu andi, kari mfumu wena wambote, nlembwa lusika na tawi kaimani, yekinkuikizikyandi mumbandu kambangu munakumbwa seyo mwana Pedro Nlongo. Amen. Tutela matusanda. Data tujana mumazulu. Bika mkumbwa kuyazitu swa. Bika kifumu kia kukiza. Bika tuzolwa kuluvanga mavantoto boso muzulu. Ya kwetu kwa lumbu kalumbu tovana lumbu eki. Utu yamu lila mfuka zetu boso vete petu yamu lila ngabatu fuli mfuka. Ututwala ne mpuku munuko kanzi ututana munakwa wambi kariki yako kifumo yengolo yenkembo yamvu munakumva seyo mwana Pedro Nlongo. Amen. Tulombele mkunga Ototanzambe santolanzamba leluya alinga biso atinda mobi kisi ose Dala ese moyo dala kaya mohuta ye abonye saka elenge komona Tokona tambe santola tambalemu alina biso atina mobi kisi ose Dala ese moyo alata ya utaka ye abonge saka elenge komona
na biso nani ayebaka tokokoma boye tala na mesika touti balimi tobatela mibeko aleluya sanjo na nkolo talesembesiyebeleni aleluya sanjo na nkolo talesembesiyebeleni tala namo bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala na mesika touti banini tobatela mibeko aleluya sanjo na nkolo talesembesiyebeleni aleluya sanjo na nkolo talesembesiyebeleni. Prenons la lecture de la procuration spéciale. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. The Church of Jesus Christ on earth by his special envoy, Papa Simon Kimbangu. Fondé en Kamba le 6 avril 1921. Founded in Kamba the 6th of April 1921. Siège international. International siège. Le chef spirituel. The spiritual chief. Représentant légal. Legal representative. Procuration spéciale. Special procuration. Numéro 014. Number 014. Bar EJCSK. Slash EGCSK. Bar CS. Slash CS. Bar 01. Slash 01. Bar 12-SC. Slash 12-SC. Bar 2023. Slash 2023. Je sous-signé. I sign. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. His divinity Papa Simon Kimbangu Kiangani. Chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Spiritual chief and legal representative of the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dite Église Kimbangu. How said the Kimbangu Church. Ayant son siège international having its international headquarters à Kamba Nouvelle-Jérusalem, in Kamba, New Jerusalem, situé dans le groupement de Nzundu, situated in the groupement de Nzundu, groupement of Zungu, secteur de Ntimansi, sector of Kimansi, territoire de Mbanzangungu, territory of Mbanzangungu, division unique de Cataract, unique division of Cataract, province du Congo central, province of Congo Central, en République démocratique du Congo, in the Republic Democratic of Congo, donne gives par la présente by the President mandat à Madame Tusakemba Kabubako Adolphine, mandate to Miss Tusakemba Kabubako Adolphine, directrice générale de la Fondation Papa Simon Kimbangu, General Director of the Foundation Papa Simon Kimbangu, en sigle FSK, as known as FSK, interface socio-économique Interface of Socio-Economic de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, of the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy Papa Simon Kimbangu, en sigle EJCSK, as known as EGCSK, au fin de signer le contrat de partenariat in order to sign the contract of partnership entre l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu between the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy Papa Simon Kimbangu et la société Building One Africa and the company Building One Africa et le futur 37 groupe, and Future Trends Group, bien sûr so that en respectant la doctrine et by respecting l'éthique the humaniste. doctrine and the ethics of Kimbangis.
En foi de quoi, in all darkness, la présence de procuration spéciale the present procuration, special procuration, lui est délivrée is delivered pour servir et valoir ce que le droit. to serve and value this land. Fait en Kamba le 21 novembre 2023. Done in Kamba, the 21st November 2023. Le représentant légal, The legal representative, signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, signed Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. spiritual chief. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Please applaud. C'est une bonne affaire. Nous voici maintenant arrivés à l'étape de la signature proprement dite du contrat. We have now arrived at the stage of the signature of the contract. Ainsi, nous invitons d'une part la directrice générale de la Fondation Simon Kimbangu We are now inviting the director of the foundation, Papa Simon Kimbangu, et d'autre part les responsables and the responsible de la société Building One Africa. and the members of the company Building One Africa. Applaudissements, s'il vous plaît. Please applaud. h 01 en Chambre de Jérusalem, 1 heure de plus dans tout l'est du pays. Nous assistons à ce que nous avons tant entendu, l'homme noir soit valorisé. C'est la signature de Korima, enfin Kamba, ce qui s'est fait, c'est que Papa Simon Kimbangu avait prophétisé le 10 septembre 1921 à la sortie de son exil à Bazasanda. Enfin, l'homme noir sera valorisé, l'Afrique s'élèvera sous l'impulsion de sa divinité Papa Simon Kimbangu qui ont gagné en Kamba siège international. Nous ne pouvons que dire bravo, remercier Papa Simon Kimbangu qui ont gagné pour cet acte, un pas de géant qu'il a marqué pour que la RD Congo soit enfin la gâchette de l'Afrique, comme Franck Fanon l'avait bel et bien dit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et c'est des Kamba qui maniera la paix ainsi que l'essor de l'Afrique en général. Braquons nos yeux devant le voyant, c'est tout un soleil pluvieux que le ciel et la terre prend acte de tout ce qui se fait en Kamba pour que l'homme noir puisse aller de l'avant en fait que nous soyons plus taffés. De sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui ont gagné en Kamba siège international, nous ne pouvons que dire bravo, remercier Papa Simon Kimbangu qui ont gagné pour cet acte, un pas de géant qu'il a marqué pour que la RD Congo soit enfin la gâchette de l'Afrique, comme Franck Fanon l'avait bel et bien dit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et c'est une Kamba qui émanera la paix ainsi que l'essor de l'Afrique en général. Attends nos yeux de votre royauté, c'est tout un soleil pluvieux que le ciel et la terre prend acte en Kamba, aller de l'avant afin que nous soyons plus satisfaits par
Papa Chimokimbangu depuis 1921. Papa Chimokimbangu avait dit que Kamba accueillera toutes les nations du monde entier sans distinction des races, des tribus, des tribus, des cultures. Kamba, la nouvelle ville de Babel. Kamba est en train de voir la corruption de l'Europe. Nous passons maintenant à la signature du deuxième contrat qui sera signé entre l'église kimbanguiste représentée par la fondation Papa Simon Kimbangu et la société Future Trends Group, and the company Future Trends Group, représentée ici represented by son président, his president, M. Farzam Mr. Farzam Kamalabadi, à qui j'invite de passer devant pour procéder. L'édiateur. Bato wa Zumba wako tamakasi. Jangan
Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les mamans Tata Kandi est là. Les deuxièmes. Applaudissez, s'il vous plaît. En question à son éminence d'abord, le chef spirituel, et ensuite à toute la population réunie ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Cet événement haut en couleur, after this special event, nous voici arrivés à la fin de notre programme. We have now reached the end of our program. On a biso bandini kimbangiste, For the followers, Papa Lobi, tango makambezo sila watokome deja na suka, fakia kobeta musique, biso to sepeli,
nde papa akoti na ndako bapaya bakokota na kilongo biso tozeli bango awa po ntango bakobima topesi bango au revoir nde biso batambusi tokokota na temple po papa ya kopesa biso liloba ya suka toyokani nde tokomi na suka tosengi na fanfare animation
Kanda twabakidi kwa mama mwiru, kanda twabakidi kwa mama mwiru, kanda twabakidi kwa mama mwiru, kanda twabakidi kwa mama mwiru. Mama galukolele, Ibeto baba, Ibeto baba. Kama ya tata, pia mwana, pia tata mlimu sana. Nafasi kujipangu tata. Nafasi kujipangu tata. Nafasi kujipangu mlimu sana. Kuna kiema. Ata mojili eko ningana, ningana. Ata mojili eko baluka, baluka, baluka. Yolanda ye, Yokolanda, Yokolanda ye. Yokolanda ye, Yokolanda ye. Ata mojili eko ningana, ningana.